Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomoda kana international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Yabino yango bolinga mingi eza bongo info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso bozwami na lombango tikato fungola basango na sopona kotesa bino nenge plénière ezaki organisé lundi 10 avril na chambre basse ya parlement et pa yuapi ba eli ya peuple ba kobaki débat na bango pona ko interpeller DG Yasnel Fabrice Lusinde pe a solikuna et pa yuapi ayebi solo na ko solliciter délai à 48 heures pona ko répondre na ba préoccupation ya ba député Héritier Mapindemi azalaki kuna na compte ya Info Lingala. Directeur général Yasnel Fabrice Lusinde a sollicité délai à 48 heures pour rencontrer ma préoccupation ya ba éli nationaux. Acte 3, il y a interpellation à directeur général, il y a Société nationale d'électricité et Salemaki lundi 10 avril 2023 dans la salle de congrès, il y a Palais du Peuple. Et Zalaki Bongo poursuite, il y a débat autour, il y a Makambo Etali courant dans la République démocratique du Congo, opérateur public Oyo, SNEL, ASA, yé Azali Bongo na qualité, il y a service, Azali Kopé, ça y pas, il y a client na yé, 78 demandes, il y a parole. Et Zalaki Bongo adressé na bureau, il y a Assemblée nationale, 51 députés. Baserelea qui n'a prétoire pour na liboso mokolo ya vendredi ba posa ki ba question moko ya makasi pour na problématique ya makambo etali courant na mboka na poursuite ya débat parmi ba 21 ya intervenants député moko atuna ki DG Asnel na boyi alobi ndenge nini match ya football oyo ezalaka kaka na coupure ya électricité et pas ya ba petit peuple avant à constater que après avoir coexercé pendant 7 ans le co directeur général adjoint à entreprise publique oyo Fabrice Lusinde aza incapable à relever défis. DG Lusinde azata na chronogramme mon côté malgré chapeler à ba bonnes intentions texte oyo a présenté ki yango et koki kakate population azana besoin ya ba résultat ndenge honorable député oyo atalisaki a déploré ki pe attitude ya ba collègue mosusu ya opposition oyo bazali komona yango acharnement alobi acharnement ezati awa tozali kosala mosala ya l'état ndenge alobaki epa ya bandeko na ye bazali kotalisa epa ya bato ya front commun pour le Congo na ngambo mosusu
Lisusu député Moussa a précisé que ezali kaka DG SNEL te asali 5 mois kasi azali expert 7 ans en tant que directeur général adjoint ata sin mon côté à Makasi na charge na ye détournement ya 35 ou 55 millions de dollars américains pe bato mosusu bazali koloba 127 millions de dollars américains. Mbongo oyo asali yango nini ndenge honorable député oyo amitunaki na qualité ya ba service oyo SNEL azali kopesa. Après tour ya table ya directeur général ya SNEL a sollicité ki pe azwaki pa ya plénière 48 heures pour na ko répondre ba préoccupation nyonso ezalaki soulever et pa ya ba députés nationaux. Totikala kaka na masola chambre basse ya parlement pour la côté sabino ndenge plénière ezalaki organisé mardi 11 avril 2023 et pa yuwa puis ba honorable député ba examina ki pe ba adopter ki proposition ya loi ya ba principes fondamentaux ya élevage ba lobela ki pe rapport ya proposition ya loi oyo etali bongo création organisation pe fonctionnement ya ordre national ya ba géologue ba détail ya élément oyo bokozwa pour poursuivre édition na pour la côté sabino ndenge distingué première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakero Tshisekedi a visité qui week-end et l'équipe près de son stand na Pullman Hotel ya village de la femme congolaise na cadre ya entrepreneuriat pe autonomisation ya ba maman na domaine ya ndenge Stéphanas Kanderiti mapinde mi ba pesi bino ba détail. ezalaki mpona koencourager bafemme oyo bavandisa entrepreneuriat autonomisation awa ezali précisément na Pullman Hotel. Distingué première dame ya RDC Denis Nyakero Tshisekedi akitaki ye moko personnellement mpona kovisiter près de 100 stands na village de la femme. Denis Nyakero Tshisekedi asalaki to pe alobelaki autonomisation de la femme moko ba axe ya fondation na ye. Présence na ye na village oyo ezalaki nanu mpona koencourager ba femme oyo bango nyonso bazali ko se spécialiser principalement na domaine ya transformation ba produits. Selon initiatrice ya village oyo Irma Kisombe Kukela, objectif ezali kosala kaka ke ba différentes créativités ya ba femme eye banape eye banakozala rendu public. Et sengeli boye ke village de la femme bayambaki 814 demandes. Kasika 97 nde ezalaki accepté, inscription ezali bongo affiché na ba réseaux sociaux. Totikali kaka na masolo ya première dame pour la kotali Sabino ndenge a clôturaki mois de la femme kitoko weekend eleki na ba mama nyonso ya RTNC Stéphanas Kande ba pesi bino ba détail ya élément o. Au milieu du village ndenge babenga kabango awa bazali compter na féminin, c'est-à-dire ba femme ya média na RTNC ko banda na télé Zaïre OZRT kino lelo to bengi radio télévision nationale congolaise ndenge nanu esalemate épouse ya chef de l'état Denis Nyakero Tshisekedi azalaki en face na bango ba présentatrice ba productrice animatrice ya génération nyonso bakisa ba technicien ya radio télé histoire ya radio télévision nationale congolaise ezalaki exposé liboso ya distingué première dame pona ko clôturer mois ya mars dédié na ba femme célébration wapi epai distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi a défendaki cause ya ba femme pene na ye tomonaki président ya chambre haute ya parlement Modeste Bati Lukwebo pe quelques membres ya gouvernement wapi epai ministre ya média pe porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya azanga kite ba beta ki masolo ya le passé ya le présent misala nyonso oyo ba femme ya RTNC ba rendre na nation congolaise entre ba speakerine présentatrice ya ba émission pe journal ba productrice directrice générale pe ba député national kuta ata ba ministre ba femme ya RTNC bazali ko mérité mingi penza pe lokumu na bango ezali ko monana.
lelo oyo tozali koloba radio télévision nationale ezali dirigé epai ya mwana mwasi elobaki ministre ya media liboso ya présidente ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Na sima ya place des Huileries kuna la commune ya Kinshasa boyebake commission ya ba animateur périphérique ba organisaki weekend eleki grandes activités na université pédagogique nationale IPN na mokuse nyonso pona kolengela ba 9e G ya francophonie à la ville province ya Kinshasa. Stéphane Skande héritier Mapinde mi bazalaki kuna na compte info linga. Après rond-point des Huileries na commune ya Kinshasa, commission ya ba animation périphérique ba organisaki grande activité na université pédagogique nationale IPN na mokuse. Animation riche na spectacle na temps fort, présentation ya Masano, mascotte ya ba G Oyo, objectif ezalaki mingi, ko sensibiliser, ko mobiliser ba étudiants ya université Oyo pour na rendez-vous ya ba G ya francophonie. Na mo ya circonstance na ye, madame recteur ya IPN Anastasie Masanga Maponda a remercié que chef de l'État Oyo andimaki ke mboka eyeba na organiser 9e édition ya ba G ya francophonie Oyo ekozala occasion pour na ba jeune kakate ko compétir elongo na ba jeune mususu ya monde entier ya francophonie kasi lisusu ba se socialiser ba 9e G ya francophonie ekozala bongo opportunité pour na kolakisa savoir faire ya ba jeune ya République démocratique du Congo Oyo balingi kolakisa image ya mboka na ngambu na ye directeur national adjoint en charge ya analyse pe programmation Bertrand Kabongo représentant et directeur national ya ba G a mobilisé qui jeunesse estudiantine ya IPN baye bana ko s'approprier rendez-vous Oyo avant à présenter bango Masano mascotte ya ba G boyena air moko ya kosepela Masano ezali bongo star Oyo azali ko drainer monde mobima na ba séance ya ba photo avant baye bana ko se diriger na carrefour ya IPN na parade moko ya kafu kafu full ba se mobiliser qui rapidement pour na ko assister na spectacle ya ba danse ba acrobatie pe ya ndenge na ndenge en plein air. Série Oyo ekokoba à travers ville ya Kinshasa pour na ko rapprocher ba G elongo na ba Kinois ndenge na ngambu na ye Eric Mpoy superviseur ya ba animation périphérique ya comité national ya ba 9e G ya francophonie atalisaki. Président ya FOMAC mwana mboka mutombo kabamba Noël oyo bazali kobenga mikolo Petit Fachi ba installaki lokola président sectionneur ya Matete po na parti politique ya AADC bona ba détail ngo longona héritier Mapinde. Commune ya Matete eyindaki na ndenge ya kosakana te botala bino moko ndenge bozali komona misu ezalaki nini boye na 6e rue na quartier de Bonhomme église cité Bethel nde eyambaki milulu ya kafu ya des hommes massives pe installation ya président ya FOMAC mwana mboka mutombo kabamba Noël oyo bazali kobenga Petit Fachi yende azalaki installé na compte ya parti politique AADC oyo ekambamaka epai ya mwana mboka mama Adel Kabena bosimbake ezalaki milulu moko ya kafu bato ba repondaki ebele pona komona ba membre nyonso ya fondation Mutombo Kabamba en action FOMAC na mokuse kokota na parti politique AADC bango bakozala wana pona ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na misala nyonso azali kosala bosimbake bensi nyonso ya parti pe ba symbole epesamaki epai ya Mutombo Kabamba Noël Petit Fachi oyo azali kosala misala makasi na commune ya Matete pe ezali komonana. Cérémonie oyo ezalaki vraiment cérémonie moko haute en couleur président interfédéral ya parti politique AADC azalaki wana pona ko annoncer que ba sepeli na adhésion ya Mutombo Kabamba Noël Petit Fachi na ndenge akoti na AADC. Toboti mwana ya seko mwana ngope ya machombete me mwana komela akoba Fondation Mutombo Kabamba en action. Yemokope mwana mboka Mutombo Kabamba Noël Petit Fachi azanga kite kopesa ba précision. J'espère que nous allons ensemble. AADC a retiré kabinote, ceux qui ont un problème. Boye bisi ya place zali, ndaku place zali, Matete en général, boya totombola parti na biso. Je vous remercie monsieur
le président de l'Interfootball. Osimbake adhésion ya Fomac to ya Mutomboka Bamba Noël oyo bazali ko benga Petit Fachi na kati ya AADC ndenge ako diriger commune ya Matete ezali ko talisake mikolo ezali ko ya AADC ako kota na ba parcelle nyonso na commune ya Matete moto nyonso ayebi bokasi ya mwana mboka Mutomboka Bamba Noël Petit Fachi. Honorable Nero Mbungu azali moko ya bakonzi oyo bamesana na kosala mosala ya Nzambe maloba oyo elobamaki epa ya conseiller spirituel na ye révérend Prosper Kabangu na kilti ya Pâques oyo bazalaki na kuna na centre évangélique Nouvelle Alliance Sénat bona ba détail elongo na héritier Mapindeni. Awa tozana centre évangélique Nouvelle Alliance Nalemba Salongo wapi pai culte communautaire munene et salemaki na mokolo ya dimanche oyo ezalaki bongo fête ya Pâques na bokambemi ya révérend Prosper Kabangu responsable ya Itonga oyo ya 37e communauté des assemblées dédiées au Congo KDC na Mokuse culte oyo ezalaki bongo libaku pona pasteur Kabangu ayeba na kobulisa ba diaconesse mine pe diacre moko oyo bandimi kozala ba serviteur ya Nzambe. Kaka na libaku ya culte oyo pasteur Prosper Kabangu apambolaki honorable Nero Mbungu na ndenge amipesa na mosala ya Nzambe en tant qu'évangéliste itinérant malgré kibokonzi na ye asengaka na bakonzi nyonso bayeba na kosalela Nzambe lokola mfumo banga moyo. Pona son excellence Nero Mbungu nde tolobaka aza vraiment modèle pona batu ebele parce que ye asala kiloko moko te sans que associé Nzambe na ye. Vraiment c'est un modèle oyo kotala lolenge ni na lingaka Nzambe na ye pe asalelaka ye epesaka biso nyonso mposa comprendre que moto akozala pe élevé en dignité mais azosalela pe Nzambe na ye. Na nsima ya consécration ya basali mitano ya Nzambe elambu epesamaki epai ya bandimi nyonso bazwa batisimo pe bamibongisaki pona eyenga oyo bosimbake bandimi ya sema extension ya Mbanzalemba bazalaki pe représenté na culte communautaire oyo esalemaki mokolo ya bakristu nyonso baselebraka bongo mokolo ya Pâques nyonso elekaki kitoko. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAA oyo ezali composé na 99% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur ya société o. Na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te. Lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA. Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo. Nakotaki CAA na 2010 mais baengaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA donc 12e année na yango. Na bandaki na CAA neti agent comptoir après wana na yoko koma agent call center et puis bakonzi ba yoko non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi na zongi agent comptoir agent check-in et puis na performance ba yoko matsangai na yoko koma chef comptoir. Musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini? Chef comptoir oza misala ebele. Il faut qu'on vérifie ba vol, est-ce que vol oyo kozala, vol oyo kozala te, air ya vol, est-ce que ozala combien de passagers, checking et rubanda air nini. Donc les années ozala musala ko sunga batu, ko sunga ba agent, na ko sunga pe compagnie. En fait, je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko nazaneti nazo représenter compagnie. Pour ngani naza en contact na ba client. Alors il faut vraiment nazala
air nyonso wana mpona koyeba client soki aza na problème soki aza na mbeba il faut kosunga ye ndenge nini okoki kolakisa ye eza bamisusu bayaka yebi na ye kovoyage te il faut osunga ye olakisa ye comment il doit s'y prendre wapi akobandela wapi akosukela. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali kopesa lokola likanisi pe constat nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas boko évoluer bien. Toyebi ba compagnie ebele ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwa comme ça na bango sérieux te. Nous malgré tout les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozara ko voler na avion amike o ba bengi ba Fokker 50 mais avec les bakonzi o tozara ki na bango bakokaki ko maintenir aviation et puis programme ya ba vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka ta 1 année 2 ans toujours travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi o sala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA mingi penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amoureux de la RDC et des Congolais. La religion Bosimba ke Congo pour Christ CPC la mokuse longola évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila baza kolenge la campagne monnaie d'évangélisation na stade de Martyr Bol na ba détail nengo. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de Martyr. Ezali seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, pe prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 na stade de Martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 na quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8. Quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Ah! Pour la CPC 2023, Ghana Zangate. Nancy Cœur Design na Candide Mankout en collaboration et Longona Nancy Ramazani baza ko présenter 5e édition ya soirée basi bazolatisa et ko sale mabongo mokolo samedi 15 avril na 19h na Léon Hotel kuna na commune ya Gombe bona da détail nango et Longona Jadine Malembe. Eloko bozelaki yango yeye 5e édition ya soirée babengi basi bazolatisa ezali bongo rendez-vous munene oyo ba couturière
bamodéliste bastyliste mpe badesigner ya mayele bakolakisa bacollection na bango. Nancy Care Design mpe Candine Makout en collaboration avec Nancy Ramazani nde bamemeli bino soirée oyo poboya kovivre ndenge bazali ko oser le luxe avec le pan. Wana nde thème ya 5e édition basi bazolatisa bamodéliste bastyliste mpe badesigner ebele bakoexpose lokola Candine Style, Nancy Care Design, KL Mode, JDT Maboko Création mpe misusu. Basi bazolatisa ezali rendez-vous à ne pas manquer. Samedi 15 avril, Nangonga 19h avec $20 ya pamba. Nde okoti na soirée basi bazolatisa. Bazolatisa ba papa, ba mama, pe banae, botu nanga ekosale mawabi. Na Léon Hotel, na commune ya Gombe, na avenue Colonel Ebeya, na numéro 218. Pour na information misusu, okoki pe kubinga na numéro oyo ezali affiché na l'écran na bino. Basi bazolatisa boya kovivre ba collection lokola Wakanda, na Bam Design, Bipa Création, Patron na style PKL Mode. Nengo boya ebili, rendez-vous à ne pas manquer. Magazine Optimum Azak organisé 2e édition ya Networking Day Femmes Phénoménal mokolo ya jeudi 13 avril na 16h30 kuna na Salon Congo ya Pullman Hotel. Bolanda ba détail ya élément oyo. Ko honorer bandeko basi oyo bazali ko sala misala ya lokumu pe bazali ko contribuer na promotion ya modèle ya féminité forte pe ba décider ko bongisa nzela na ba activité ya ndenge na ndenge na tina wana nde Magazine Optimum bakani ko organiser 2e édition ya Networking Day Femmes Phénoménal na mama na likambo la conquête. Rendez-vous exactement kanga date oyo malamu jeudi 13 avril 2023 de 16h30 à 20h na Salon Congo Pullman Hotel et kozala opesi mbwambwa aboyi pamba te sponsor na bango ya kilo ezali nde winner oyo amesana kosala pe promotion ya bandeko basi. D'ailleurs bino moko boyebi na ba agence ya winner pe na ba poste ya ba responsabilité ya makasi bomonaka force ya bandeko basi ya winner. Donc winner azali motomolo pe azali ndakisa ya promotion ya ba mama na République démocratique du Congo. 2e édition ya Networking Day Femmes Phénoménal na thème la conquête ezali ya kozanga te na lobby eza ya kozanga te. Wana boso beta Famille Kaila, Enoch Kaila, Fischer Kaila, Marceline, Jolie, Jason, P. Nathalie Kaila Kapenda, journaliste présentatrice na Info Lingala, journal ya Peple pona Peple, bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya papa na bango Kaila Yivila Victor, ancien directeur ya Moamba, pe promoteur na complexe scolaire Kaila na commune ya Kisenso, ya kufaki mokolo ya jeudi 7 avril 2023. Programme ya matanga ezali boye. Mardi 18 avril, de veillée mortuaire et Kosalema na salle Ngilimade na commune ya Matete. Mercredi 19 avril, Ndenzoto ya Mowe et Kobima na morgue ya hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limete. Bongo na sima messe et Kosalema na paroisse Saint-Dominique na 13e rue na commune ya Limete. Bokundami et Kosalema bongo na nécropole 1 oyo ezwami na commune ya Nsele. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Papa Kaila Yivila Victor. Info Lingala, journal ya Peple pona Peple et Kaboli Mawa elongona journaliste présentatrice naye Nathalie Kaila Kapenda. Tona communiqué moko awa ya CNSS bolanda lecture nango. Direction générale ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS na Mokuse bazako informé na ba partenaire
pe ba prestateurs sociaux ya régime général ya sécurité sociale que opération ya paiement ya ba prestation sociale ya premier trimestre 2023 et kobanda mercredi 12 avril 2023 na étendu mobimba ya République démocratique du Congo na yango baza ko invité na bénéficiaire nyonso ya koyeba solo na ko se présenter na banque to na centre de gestion territorialement compétent pour na paiement. Direction générale azako senga na ba responsable ba centre ya gestion ya CNSS ya veiller na bon déroulement ya opération Oyo. Communiqué Oyo et Salimaki lundi 10 avril 2023 p eza signé et panaye moko directeur général ya CNSS monsieur Charles Moubiaï Kazadi. Merci Arrêtez Mapinem pour la info météo yango de pesinga njela na boucler journal ya pepe pour la pepe bande koboti kala malam. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi